Lingala News ni magazini ile inatukabraka mainformasyon ya kweli ile tunafuataka kila siku. Lingala News, Lingala News magazini atuafila information mingi deja la amalila tukilonda matukofi kidogo. Lingala News ina magazini betu kulanda ku RDC. Lingala News Lingala News magazine et pesa la information ya solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Lingala News toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Basangwa Solo. Lingala News, seule information. Merci chers téléspectateurs, bozalaki ebele na kolanda magazine abino Lingala News ou elukela rabino ba information ya solo. Babina sali pour Lingala News tanga solo boucle. Fungoli journal na biso ndenge kaka bozoi kobenga. Awa vraiment tozali pona bino nyoso na kotalisa bino ba information oyo ya lelo. Babina sali pour Lingala News tanga solo boucle. Omona pasteur na bango yemoko pasteur Mwanza ndenge ateyaki liloba oyo ateyaki makambo oyo ya somo oyo mwana nyoso akoki kolanda yango. Bolanda yango malamu na micro ya Lingala News ndenge yemoko pasteur Mwanza alobi boyi. La Bible dit aye amimoti na makolo ya Yesu abali ko glorifier Nzambe que Dieu soit élevé, qu'il soit glorifié. Oya kikisingai, oya na monika na paz, tala na zaraki oye, na zaraki painangai, maboka ngai, apona na ngai au Yesu. Yesu Kristo akamo. Il s'est étonné. Amen. Mais vous avez qui sont ce qu'on a pas quitté. Yoka kaneo ye. Les 9 autres où sont-ils? Lazawad. Yesu na kosa na étonné. Atélémisi. Apawana di kende. Foi na yo konimana yo d'église. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Conservons la foi à notre Seigneur. La Bible ne dit pas 9 fois ne sont pas quelqu'un. Vous connaissez ce qui toi ta foi t'a sauvé. Elle dit mais il y a que ce Samaritain. Bah il a eu mal pour la caille. Ok. Yo téléma. Koni malade d'église. Téléma ce qui 9 fois ne va venir aux oiseaux. Est-ce qu'à la Bible reste muet si c'est un élément. Bien-aimé. Nzambe alitaka akiandikwa koya kuremercier kureconnaître. Oui, bien mon frère, soyez reconnaissants. Reconnaissez-les. Reconnaissez que c'est moi qui vous ai appelé. Je vous ai amené dans la paix. Vous avez dit la maman la victime. Vous avez dit malade la victime. Reconnaître encore. Ça la ta geste de la reconnaissance. Pour glorifier Dieu. Alléluia. Mais il est Nzambe ayebi moto, ayebi la faiblesse ya moto. Il connaît nos faiblesses, sachant que nous sommes faibles, nous sommes des fois distraits. Au niveau de la distraction est contre la cabine, et qui sont la négligence. Cet esprit-là, elles sont dynamiques. Tout le monde s'en appelle pour le battre, c'est pas grave. Pour reconnaître les lignes à sa liste, nous avons dit à tout, c'est ne pas parler la force. Nous avons dit à la pour là et ok. Au combien bon, la femme, qui t'a donné cette affaire pour l'église? Nani n'a pas d'église ou à laquelle on a resté. Bon, je sais que t'as fait malade, non? C'est l'éternel qui a commencé. Nous devons le reconnaître. Toute l'année 2022, nous avons qui n'a pas mis des malades, des problèmes, des nerfs, des colliers, et il nous a fait passer tous ces événements. À cause de ce qui sont en 2023, surtout au cours de la période l'événement de l'année 2022, en tout cas, l'année 2023. Mais à cause de ça, la série de ça, alléluia. Nous avons la première dimanche à février. Par la grâce du Seigneur. Amen.
mwana nyonso esengeli asimba pe ayoka ke awa na Église Christ et Compagnon nde bonzambe nde ezali. Bolanda lisusu ye moko Pasteur Mwanza ndenge alobi na micro ya Lingala News. Nous avons compris, on apportera qui au sacrificateur en fonction. Je peux pas en fonction, vérifier. Je ne peux pas prendre des prémices. Tu amènes dans la zone électrique. Et tu le mettras au sacrificateur en fonction. J'ai dit ça les jeudi. Sacrificateur la fonction, quand il y a pas de chose à faire. Notre Père spirituel, il amène des prémices. Maintenant, je vais amener des prémices. Pas chez n'importe qui. Dieu est ordonné. Nous amenons le prémices chez le sacrificateur. On connaît les prémices. D'abord, ce sont des détails. Ce sont des détails. D'abord, nous allons être le 26 dans le verset 10. Vraiment na nyonso tu wana pe ezangaki te ye moko presbytère titulaire Pasteur Raphaël Vubu abakisi boye vraiment ezalaka nde boye bolanda. Enseignement sur les prémices. Et ça dit, c'est là pour combat poursuivre. On a beaucoup à prospérer. Il faut qu'on en apprécie ensemble. Mettre sur pied sur la terre, parce que ça va pas nous savions. La bengani molinga pauvreté, la prophétiser les colons, okokoma riche, okokoma boye, et kokokisama te, pamba te, yo ali kolanda principe ya nzambe te. Et so kolanda ba principe ya nzambe, la prophétiser les colons yo, la prophétiser te, yo kokopakola. Amen. Na nyonso ya Nzambe esengeli awa na Église Christ et Compagnon zala tongo penza awa na 7h juste pe esilaka na 9h45 nde okozwa liloba ya Nzambe mobimba penza ndenge ezalaka nde boyi. Babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Ndenge nini tokoki koyeba batu ya kala na batu ya lelo penza micro ya Lingala News etambolaki penza koyeba penza ba jeune fille ya kala pe ba jeune fille ya lelo oyo babengi kilelo bakoma tuba bilobaloba. Vraiment micro ya Lingala News etournaki epai ya ba mama pe ba jeune fille bolanda Android te aloba obayeba kuti Android bayokokuta ke vie eza ndenge mosusu na wana aza na facilité ya kotala pornographie ana facilité kolanda émission moko kisongolo et par-ci par-là omona différence esali te lelo baoyo babotama na kala baza na éducation moko ya bien par rapport baoyo babotami lelo pe même ata na niveau intellectuel omona ke na kala tobandaki kotanga même soki ose souvenir moke ntango na kala tobandaki kotanga na ntango mobutu baopesa biso blocus so bapesi blocus oke na 20 heures omona ke baétudiant baélève baza ebele na bakaye bazotanga mais lelo oyo so bapesi blocus eyebanaka te estce nani azotanga te omoni lelo na kanyaka oyo bazozwa baklasse ebele kaka mpo na mbongo omoni différence batosaka baparent te mpo na nini mpo modele mboka ezokende bana batangaka te bana bazovanda na bandako mais quand même bien pour la fachi à Congolais école ya Pamba bana ba groupe kende classe bana ba école primaire ko baza ko vanda nanda faut to komisa quand même fachi pona bana mususu ya lelo kimbele kimakasi batosa ka paparate ko bakenda kuzwa mbongo de gauche à droite
o bakota na royinga kindumba batosaka te nde différence bana kala baza kotosa bapara kolanda mibeko ya baboti lelo bana bazomona bapara eloko te po bapara mbongo te chômage eleki ifo mboka ezonga misala ezala bana basi ezala bana mibale elateli yango te o bazolata mosu aolata pantalon alati pantalon kitisi abozobenga soko fashion na bino mwana mwasi akolata soko kola alati oso bakolona mina kiloti wana alati azobima na balabala mwa robe bo eza bien te wana éducation eza te bapara bazoloba me bana balinga yokola te bapara bayokola bana bayokola bapara nde mpo bapara maposibilité eza sute yango bana bakomi mobulu mingi eki sasa me biso totangi awa na mbeleke te ekolo tokozala 20 tozosala ntongo pokwa selon moi qui est là, c'est plus mieux que Batang à la papa. Pourquoi? Natang n'a pas trop sur les écrits. Les écrits là, comme il a tout attend dehors, peut-être il y a pays, soit il y a province, et là qui à travers ma lettre. Maintenant, les lots, ils sont Android. Android, pour la vie, c'est ça que quand j'écris, du monde entier, mon poulet au monde. Et puis, les appels qui leur ont mis dans la facilité pour de retrouver nos anciennes amies. On a mis sur Facebook, sur WhatsApp, on a mis sur les réseaux sociaux, tout. Et pourtant, on attend à papa et ses amis. Moi, je préfère même qu'il est là, qu'il attend à papa et puis là, pour moi, c'est ça. Et sengeli papa mama mwana bola na éducation oyo yo babot na biso bazalaki nango ya kala penza ezalaka nebo lelo tozali kosenga na gouvernement oyo ya biso awa ya RDC bayebake éclairage public pe ezalaka otisi mulili na kati ya badirection oyo ya presque savubu force na bongolo penza ezali molili éclairage public ezali vraiment te gouvernement na biso esengeli penza boyebake badirection oyo ya minene oyo esengeli ezala na éclairage public. lelo ezalaki ya koinda mabe awa na église Christ et compagnon komona ya papa na bango papa ya molimo oyo babengi presbytère ye moko national papa Samuel Dikanakina ayaki bana basepelaki komona lisusu papa na bango vraiment esalaki esengo mingi boyoka nzembe oyo. Oyo ya le 12 ezalaki nde spécial ya kids oyo papa ye moko papa Samuel Dikanakina oyo asalaki yango penza na botosi nyonso ya kolo nzambe po awa na église Christ et compagnon Saint-Esprit penza akitaki ye moko penza asimbi ba mama oyo bolanda penza ndenge ye moko presbytère national alobi na micro ya Lingala News.
kule wanawafundisha uongo na udanganyifu ya aina yote. Wao wanaamini kirasmi ile uongo. Angalia ukweli wa maneno jinsi iko hapa. Hiyo usiache sura kali ya ufunguo ndani ya maisha yako ya kila siku. Usiku na mchana ukiamka, soma na kuifikiria. Haleluya. Hiyo itakupatia akiba ya maisha yako. Ndani ya Yesu Kristo kuna akiba ya maisha ya milele siku zote. Kuna akiba ya uwezo yote ya Mungu. Kuna akiba yote ya Mungu yale utafuta utaipata. Kwa sura 8 wa Rumi, neno la Mungu linasema hivi. Mungu Baba ambaye hakupimia kitu chochote kwa kutupatia mwana wake wa pekee Yesu Kristo. Mungu wote katika hii maisha. Unaweza kugabulia watu vitu mbalimbali. Hiyo kitu ambayo kuna dhamani sana kwa maisha yako. Inyo na fichana. Umeiweka ndani ya kabati yako kwa sababu ya moyo wako. Unaweza kawa vitu vyote ambavyo ili ugawe ile kitu ni shida sana. Mungu Baba. Vitu vyote ulimwengu ni yako. Yeba pe aussi mabie hypocrite oyo février ezalaki penza na makasi mingi po kembo ya Nzambe ekitaki awa penza na Église Christ et Compagnon ndenge penza ba mama bazalaki na esengo pe ba papa pe ba jeune balakisi esengo na bango komona ye moko papa na bango presbytère national Papa Samuel Dikaniakina ndenge penza azalaki. Nous allons vous parler de l'église de Jésus-Christ. De l'église de Jésus-Christ. Yozo landanga na pokwa lelo. Église, membre église. Église tosa kolonayo. Église, tout ça chef nayo. Lorsque nous parlons de l'église, nous ne voyons pas que des fidèles. Nous ne voyons pas que des pasteurs. Dans une église, ou bien dans une église qui est locale, nous voyons et des pasteurs et des fidèles. Église, j'insiste, tout ça chef nayo. Qui est le chef de l'église? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la tête de l'église. C'est lui qui est le leader par excellence de l'église. Église, tout ça chef nayo. Mais aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans l'introduction, nous allons lire un texte. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Bien aimé, le texte est très bien pour comprendre que Église, mutute mutu asala yango. Église, ezali ba pasteur te mutu basala yango, eza ba ndimité pour bazana mbongo, pour bazana influence nde mutu basala Église. Mais oyeba, église est salama ndenge nini. Nini esimba église. Suivons la lecture. Éphésiens chapitre 2,
19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Babina sali pour Mulingani tanga masolo boucle. Tous les mecs de la terre. Les quatre lépreux. Mange. Boivent. Après avoir mangé. Après avoir bu. Ils se disent. Nous allons maintenant donner la bonne nouvelle à la maison du roi. Parce qu'aujourd'hui, cette journée, c'est la journée de la bonne nouvelle. Je te dis aujourd'hui dimanche. C'est dimanche aujourd'hui. Toi qui es présent, c'est le jour de la bonne nouvelle. Ton amour est très faible. Tu dis amen, ça va t'arriver. C'est comme ça qu'on est béni. Cette année, nous avons dédié des gens. C'est une année de victoire, année de percée, année d'équilibre, année de résistance, année de promotion. Aujourd'hui, c'est une année, c'est le jour de la bonne nouvelle. Nous allons faire une règle. Les châtiments tombera sur nous. Si nous n'annonçons pas à la maison du roi, écoutez, les quatre lépreux, ce sont les quatre évangiles. Les quatre évangiles qui se sont accordés pour parler de la bonne nouvelle. Matthieu a parlé, Marc a parlé, Jean a parlé, Luc a parlé. Nous avons quatre évangélistes qui se sont accordés pour annoncer la bonne nouvelle. À la maison du roi, c'est l'église de Jésus. L'église, c'est la maison du roi. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et nous allons écouter la bonne nouvelle. Parce que les quatre lépreux, sont déjà venus. Ce matin, les quatre évangélistes doivent t'apporter la bonne nouvelle. Parce que tu es dans la maison du roi. Celui qui s'échappera de la bonne nouvelle, il a été chez lui qui n'est pas dans la maison du roi. Mais moi, c'est-à-dire, je suis dans la maison de Jésus. C'est-à-dire, la maison de Jésus, c'est l'église. Je suis dans la tente de la bonne nouvelle. L'église de Jésus, c'est la tente pour voler. Ce matin, moi et vous, nous sommes aussi dans la maison de Jésus. Dans sa maison, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Dans l'église, ce n'est pas un endroit de mauvaise nouvelle. C'est l'endroit de la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle. De la guérison, de la maternité, du mariage, de la profession, de la gloire. Reçois la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Reçois la bonne nouvelle. Pour Mulingani tanga masolo boucle. Naza évêque, l'église Réveil du Congo, Nazali représentant légal de la 108e communauté de Réveil, Béthanie, dans le compte église Réveil, communauté église Réveil, et puis Nazali vice-président de la jeunesse chargé d'administration de l'église de Réveil nationale, et puis Nazali représentant légal et à l'église où ils allaient, l'église Réveil. Et monsieur évangélique armé de feu. Merci pour la question. Je crois que les alliés premier dimanche et là on a aussi la bandini nyonso en particulier l'église Nangapé, il y a Kinshasa en général et à monde entier et à Congo démocratique. Oui, ça va aider. Bami pesa mingi dans le samedi. Nous allons premier dimanche du mois de février, mais la révélation que nous avons dans l'église que esprit malade, esprit à kufa, et ça côté les mama kasi na katikati na mukili. Alors ceux qui mutoza abrité ko bomo me pas na nzambete, c'est très dangereux. Et c'est que ko bomo me pas na nzambe, nzela ba ya lo sambo ko ka lo ba na nzambe pour na koyeba ko la protéger pas na nzambe. Ndenge nzambe ayebisa ki na Abraham ne crains pas
je suis ton bouclier, ta récompense est la grande. C'est-à-dire, Nzambe Moutou Azali protection na biso. Il y a la première dimanche, il y a mois de février, na mois Oyo, surtout déjà makambo qui est belé, ba événement qui est belé, même na mboka na biso na mois passé. Tout le monde qui na mboka na biso na mois passé, ba bombe petit na kat na ba église, ba koufi, il y avait vraiment des problèmes. Il y a un senga na tous les fidèles. Il y a église, na ngai ya Kinshasa, il y a RDC, il y a monde entier. Bazala assidu na église, ba mi pesa na losambo, ya koyoka parole parce que seule protection ezali kaka Nzambe. Seule protection ezali kaka parole de Dieu. Seul espoir parole de Dieu. Ce qui nous s'attacher na Nzambe, akangami na mkolo Yesu Kristo, akozala protéger, akozala garder contre ba fléau nyonso zotelema na mokili oyo. Tozomona ba fièvre ezobeta bato. Ma maladie à l'olenge na l'olenge ezobeta bato. Osali kaka fièvre muke pa mon okei. Mais si vous avez Nzambe, quelle que soit fièvre, il y a Azali Jova, Rafa, l'Éternel qui guérit. Puis Azali protection, mon nene pour Natina Nabiso. Mikabe pa Nzambe. C'est le message na koloba. Pour le mois de février, le premier dimanche, Oyo, Nazoloba na ba fidèle nyonso, Tomi Pesa. Et surtout le mois de février, Oyo, Tomi Kaba, Tomi Tike pa Nzambe. Et vous allez malama mingi. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Église, ils ont appelé le numéro de téléphone. Bon, Église Nabiso Ezali na commune de Kinshasa, na avenue Bolobo 127, na quartier Diallo. Na quartier Diallo, numéro de téléphone nanga Ezali 089 71 27 008. Oya WhatsApp Ezali 090 43 65 759. Donc, on a facilement, si vous avez un cas, si vous êtes malade, si vous avez un problème, venez, nous sommes toujours permanents à l'église, chaque 10h à 14h. L'église, mission évangélique, armée de feu. Merci. tokotika bino kaka boye te rubrique na biso oyo tolobaka tosekana no mokie bolanda rubrique oyo toseka mokie esekisi deja bato vraiment oyo esalami epesami epai ya ye moko misapi ya pembe Christevi Bantule alakisi bino ndenge toseka mokie na ndako babina sali mutashirisa yendi wangashi mutashirisa yendi wangashi izangate izali koku na ya shuka ya bakoko na nyos oyu pena jadi ya shuka wana non c'est yo ça korololo na français babenga ye cadet ka bola tesa tesa ngafuna mina diamba na zambo nga uskite na sensa fa bena roso matali para ngai petit so uzamu tamakasi uzana posa uzwa mbongo ya nde kuna yo ngana telemi koto trasheka leka kaka mundelo na ka mundelo na beta yo comme ça fela to bana yo bene ka mundelo na beta yo comme ça utana katika so yo leka mais kaka ngali kino ya ngali ngapena kuleka yo sikoyo zela nini ko ya kaka oya sani elekia yo yo kana na osa yo na koswa yo toye bana merci mingi ndenge bozalaki ebele tokomi na suka na actualité na biso magazine na bino Lingala News oyo elakisaka bino ba information ya solo mais boyebake site na biso Lingala News na YouTube obeti kaka Lingala News pe oza mobimba okolanda makambo oyo nyonso oyo tolakisi awa boyeba kwa s'abonner vraiment na sepeli mingi na sima na biso awa oyo asimbi caméra ezalaki yemoko Christian Bope vraiment na kati oyo asimbi makambo nyonso ezalaki bongo ezalaki Madame Christine Masengo vraiment na komona ngai boye na machine ezalaki Christevi Bantule botika la malamu pe bengaka biso ndenge kaka bozoi kobenga awa vraiment tozali pona bino nyonso na kotalisa bino ba information oyo ya lelo babina sali po Lingala News tanga masolo boucle Lingala News toujours n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News Yambo Basangwa Solo Lingala News seule information vraie à qui Lingala News Yambo